informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut chers internautes et fidèles abonnés qui nous suivent dans ce moment sur notre chaîne Congo Cool TV, la vôtre aussi, comme d'habitude dans le Barakaka. Bon sabonaka, encore massivement la chaîne Bisso ya Congo Cool TV et bon la dessus de nakanisi awa tozan Angil na terre ya Bouddha nakanisi boyoka ki oyo pasteur de la foi alobaki pour na artiste et comédien azwa ki révélation moko boye ya kufa liwa ezo circuler mingi kati ya artiste et comédien yango ataki journée ya lelo comme ya prière artiste nyonso auto yebi artiste nyonso boyebi artiste comédien nyonso artiste comédien non musicien mais ceux qui peuvent musicien ba sepeli ba ya ko sangana ba poni na bango te nyonso boyebi ba papa Serge ba maman nani ba tu nyonso ba o nani ba tu nyonso boyebi na ba kombo ba sala ba kombo minene ba sa en terre ya Bouddha biso tous ensemble toze ko prier ceux qui to sala ki ba mabe moko boye to senga bolimbi parce que Nzambe aya pona ba vraiment wana toza ana terra Bouddha kanya bande koloba liwa ya mama Solange epesa ki pasi liwa ya mundere epesa ki pasi na kasi boyebi ngana bino to yebi artiste oyo biso to perdre ba mort subite ba liwa moko boya pasi et alors yango pasteur alobaki que to sangana biso artiste to bondele pa Nzambe et kozala bien mingi vraiment ceux qui beaucoup landa vraiment merci beaucoup na kanti tozana bino to koba bongo toko clôturer merci beaucoup. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web.
lelo ezali journée moko exceptionnelle pambate. Nous avons une inspiration, il y a pasteur de la foi, à Sangisa, Basali Masano, pour dans le Sambo. Dans le monde, il y a or, poisson et koti, kindoke et koti, koufa et koti. Mais la Bible déclare Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Il y a un autre yé ko gumba ma pa na Zambé, pote ma babé, ma souma elongwa, Zamba koti sa bo tombo mi, pe bo kasi dans auto. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Zambé. Toye n'appelle l'invitation à faire ta mototé. Toye Nzambé a bengi biso na nzela musali na ye pasteur Jean-Paul Mayata. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toye pour répondre à l'appel à Nzambé. Nyon soto sakra makas na biso moko et sengela qui comédien yebake, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre le cœur chagrin. Pour Tomi Kotisaki na kolukana ndenge na biso. Kolukana makasi na biso yango kotisi en. Et kotisi kindumba kindoki bonganga. Mabe ya ndenge na ndenge. Et kindumba ngo ya kipede ya lesbienne mabe koti mingi ememi liwa. Kambonyo sezana makambo Nzambe zana ngonga. Ngonga oyo za ngonga ya biso ba artiste comédien. Na bolingo ya Nzambe na kati ya mosala to salaka pona mboka na biso en tant que artiste comédien cinéaste congolais. Nzambe a visité kimoko na biso na kombo ya papa de la foi Jean-Paul Mayata oyo asangisi biso pona kokutana na Nzambe pona mosala na biso na kati na biso tosala mosala oyo ezali ko édifier bato ko éduquer bato mais bolingo ezali te bolingo wana comme ezali te liwa ekoti na kana biso bobola ekoti passe ekoti ya Nzambe comme azala Nzambe na bolingo oh tozali kopesa merci nkolo Yesu Christ parce que nga nazali chrétien na banga Nzambe na tambolaka na bolingo donc ngai na sepeli vraiment na initiative maîtresse parce que biso toza ko apporter mosala munene kati ya société na mboka na biso yango na yebisi ba artiste comédien nyonso merci na nde ba répondre biso na pakosiko tolobaka pakosiko amour du projet pakosiko intérêt général o wana ezali devise na biso yango moni ke na sepeli po na kati ya initiative na sengi pe na pasteur atika biso te akutanisa biso ba leader esengo eza na motema parce que kati na biso toza na moko oyo tobengi ye sentinelle aza kozwa makambo kouta epa na Nzambe mpe kotransmettre yango na bacomédien. Donc c'est le Seigneur qui m'a ordonné de le faire yango wana omoni tosali yango donc eza ainsi dit l'Éternel résultat yango kaka yango oyo ye mo Yesu Masiya Nazareth ampelisa. Wana penda naza na idée nango te namonaki kaka Nzambe alobi na sana c'est à cause de la foi ezala nango chaque année bandeko tokanisa mpe chaque année babengaka nga tosalaka activité mpona baofele mais oyo ezaka Nzambe alobi oyo etikali nayebi te soki akoloba na nga nakei na gauche encore nango nakei na droite nakei tokumisi Nzambe topesi Nzambe merci mpona lisanga asangisi biso lelo toye ko célébrer kombo na ye toye ko célébrer kombo na ye toye ko kumisa ye to ba comédien to sangani pona ko kumisa Nzambo azopesa biso pe manabo moy oyo azobatela biso apesi biso talent toye ko célébrer pe ko kumisa ye po eta Nzambe to ba ezali c'était ezali grand jour pona biso oyo tozali dans la joie que événement ya boina no salamate c'est la première fois salami donc temps à diriger biso trop biso pe to travailler na compte ya Satan trop toza na ba maladie ndenge na ndenge aujourd'hui ba mort brusque ye c'est pourquoi lelo na likanisi ya Jean-Paul Mayata de la foi o ya sungiso Nzambe alobelaki ke tokuta na lelo donc ezali elenge ya mingi oyo nyonso azoluka kufa na ngai denga kotimola mabele mpo na nga ye moko atelengana Bible elobi bakotimola mabulu mpo na bino kasi bango moko bakotelengana ye moko akweya ye moko atinda Bible elobi na nga bakosala na yo etumba kasi bakolonga yo soki mokete
yo nzambe elata bomoi na nga ana base soki yoza na base ya koluka kufa na nga ya kokanga kotombama na nga na tomboli mabele soki oluki nga bonganga na nzambe nasali soki bokepa banganga mokili bango bakufaka me na ye liboso ya nganga oyo alonga liwa yaya zongisa mabele landa losambo loba ndeka na zongisi mabele oyo nyonso oluka obwakilanga mabele na kunda na volonté ya nzambe te nga nabwakeli yo mabele ndenge nabwaki mabele oyo nyonso ozali mpo na nga akufi na liwa ya nzambe te. Donc il y a quelqu'un qui est à son côté mais a créé les liwa. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui va dans le cimetière bakufa po basala mabe. C'est pas tout le monde qui va batika biso po basaki kaka batu oyo liwa ikokaki bakufa te. Il y a des innocents oh lelo bana sama bele. Pourquoi? Po basalaki prudente. Yango Bible lobi un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Bien aimé dans le Seigneur. La Zopesa merci na maman na biso chocolat parce que elle était la première, si c'est la personne oyo tango a pesi un message. Na songi na message. Oyo kulutu na ngai Faustin Sukari elombe a pesaki na RTNC tango ya Roger Fika mundu ira saki malade. Alors pasteur, on ne peut pas organiser une prière en faveur des comédiens, des artistes et comédiens. La sentinelle sonne la trompette. La sentinelle sonne la trompette. Sentinelle azanan. Sentinelle aza babengi na dictionnaire soldat. Soldat aza mutu asala na armée. Et quand le Seigneur azobenga basali na ye ba sentinelle pour leur dire ceci. Na chebino na kati ya armée de l'Éternel, c'est-à-dire na kati ya mapinga ya mokilité mapinga ya nzambe pour que bino bozala wana soko tali na armée même président de la République confiance na yesa plus na responsable ya armée parce que soki armée sa makasité na mboka na ba frontière nyonso banguna bakokota raison pour laquelle na frontière nyonso que ça soit frontière terrestre ou aérienne au monde na na kati ya armée tozana ba police tozana na armée o ba benyango force armée aérienne ceux qui aérienne donc o esa juste pour na ko veiller na makambo etali frontière na biso na ndenga likolo tozana o to bengi force armée fluviale o ba veyaka na makambo etali mai ozo katisa mai ozo kena fleuve o traverser Brazzaville mais ezana ba limite o Congo asuka kana ba soldat na ye tant bazo tambola ba ko iko dépasser te ba limite sans autorisation ya bato bazana ngam parce que pour violer territoire beaucoup ça la considérer pe lokola ba rebelle d'où masasi pe ko iko beta. Alors armée ezoko assurer protection ya mboka mais armée na solo bela awa eza armée ya mokilité na solo bela l'armée de l'Éternel donc armée ya nzambe eza armée oyo nzamba teba soldat na ye c'est-à-dire basali oto bengi ba sentinelle avec un seul objectif ba veiller na ba âme na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba benganga on était encore un simple frère dans l'église. L'église n'a pas église Mère le Bon Samaritain. En 1998, tous hommes même un programme comme modérateur. Le Seigneur me disait en 1998, na télémission qui n'est pas la groupe à théâtre. Na lobango toutefois, na sala théâtre na groupe à moutouté. Na banay ko tala bampaka o tozomona. Na télé 2001 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a 18 ans, tous en a 4 antennes. Na yekoli na groupe à Moutouté. Quand on a commencé, la première personne qui a commencé, c'était à Mundweri. Parce que ça qui est à Angil, to côté na antenne à fond na monaï. Na mona papa na bison zamba kanisa bon papa sans souci. A bengi sa groupe matokenda ti lemba. To koma kuna à l'époque. Yaba Oscar. Abandi ko pesa biso. Maba mate ya ndenge nini. Eloko asimbisa kinga ya makasi. Alobi artiste, comédien, azali enseignant. Les artistes, c'est ça les locaux katina bango. Bien aimé dans le Seigneur, yo kanga na zape na tango mingi. 2009. Papa nanga m'appelait chasseur. Na chassara bandimi,
banyama sadi bampate na nkolo na meyi bango na église. Et na fin na sama ko la père spirituel na ba succès nyonso nzamba pesa yi pendant 21 ans. Après 21 ans, il m'a donné la permission d'aller créer et planter une église ndeto kendaki ko sala centre évangélique de la foi en Christ oyo nzambe na nzela ya théâtre atinda batu na nzela ya liloba na ye atinda batu lelo oyo bazo salela nzambe pe bana na nzambe. Nzamba yebisi ngai lo sambo salango posoko salango te tu auras un problème. Nakotanga makila artiste et comédien oba okufa na mutuna yo. Totanga liloba na nzambe. Ézéchiel chapitre 33 verset 1er jusqu'au 7e verset. Ézéchiel chapitre 33 du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Liloba na nzambe ba adressé en wepananga de la foi en ces mots na lolenge oyo. À l'époque Dieu parlait à Ézéchiel. Ce qui Bible c'est qui pour Ézéchiel, mais les sites kanga ba Bible ya pour Ézéchiel a zagali susute. Mais Bible ça ya kala et lobela biso makambo sika. Biso toza ba vivant. Nzamba lobina de la foi. Alobini fils de l'homme. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Lobana bana ya peuple na yo. Lobana ba comédien. Baso kufa mingi. C'est vrai qu'il n'y aura qu'une pierre qui restera sur une autre. Motakotika na libanga sate. Mais liwa baso kufa là. Et ça liwa na nzambe te. Kene ko yebisa ba comédien. Yebisa peuple na comédien. Et dis-leur. Yebisa bango boye. Lorsque je fais venir le paix sur un pays, tango épée ezotele manamboka tango ngai nzambe na telemisi épée na milliers d'artistes. Alléluia. Yaya s'il vous plaît soko fanda merci. Na mode de circonstance président Lomé. Lelo na kati ya théâtre. Et loko nzamba bengi abomination ezosala na milliers d'artistes. Pédophilie. Mobali na mobali. Mobali apesi, mobali mususu nzoto na ye. Apesi ba sangisa nzoto lokola mwasi na mobali. Pourquoi pour artiste wa soma mutuka? Pour artiste ona matanga, soki moto akufi to na raconte ya artiste comédien, ye a côté mama mona ye aye na mutuka ya tal. Bien aimé, merci. Merci yozo sala ndengwana. Merci. Mais yeba kama na Bible nzamba lobi c'est une abomination. Et loko zo sala nzamba permettre ngote yo artiste ko koleka na ko sala yango. Mais pendant que zo sala ngana telemi le loko sentinelle na zo veiller na peuple. Yo kama kamuzamba solo. Azo telemi sa épée ya nzamba. Et telemi pourquoi? Parce que ma sœur nzamba créé yo mwasi. A créé la mobali moko asala fina yo. Bobo tabana bo sala foyer. Na tana ye nzamba bongisi. Mais pendant que je parle, kala yo makambo sala kana muninga na omwasi. Kanda nzambe zo mata na milieu artistique. Kanda nzambe zo mata. Batoli ya ba papa ba kulutu bazaba mama mikolo. Oyoka ngote alobano nini? Olobane kabino sibosila. Motolo bia sila me yemta laksa onzela. Afongona onzela yo yake osali nzonzi facilement. Moyebisi ya wana yesa sila na poto esandenga. Oui. Ya mwana pe memeo na lesbianisme. Ya mwana lelo komoso mi basi kaka. Yo mwaso zo za moninga no mwasi bosansane nzoto. Abomination multipliée ensemble. Combien d'artistes basa ao? Beaucoup de conflits na ba couple na batu. Combien d'artistes bosa ba comédien? Mabala ba te kufi na poto, mabala ba te kufi awa. Yaya likolo na yo. Yaya nzamba ko sepela te kana nzambe telemi. Et c'est telemi. Ba papa na ngai. Na yamba ba pelo kwa musala nzambe. Banda mobile na ngai ya. Ngana yeto yoka na suma la mute. Atika ndako akenda bana batikali bango moko. Yaya siko na makambo boy. Yaya iskende ko wana. Oya sali ngai. Soko sola nete papa. Oya sali ngai ayeba ke ko futa yango. Bien aimé epeta ngo telemi. Yoka na bisa yo. Tika satana kanga yo. Nzamba ya ko libérer yo. Mais soki nzamba condamné onana ko libérer yo. Ya aucun serviteur. Attention bimisa veye. Ozi téléphone soya moi so bina olakisa yo. Oyo ndole kana TV. Ozo sala banzonzi ozo boa kele ba jeton. Yaya kolo mobali ozo boa kele ba jeton. La Bible dit c'est que l'homme aura semé. Makambo yo so makaka pa ya bampaka oyo. Pourquoi mettons ozo ke ozo biloko abatu. O eza dit interdit. Au couvert. Au futa raté. Yesu alobi na so mona satana so ye pa inangai. Le prince de ce monde na so banga ete po loko ne pa nangesa te. Mais so ke loko ne
ezalaki ce qui veut dire akoki koya ozofuta nyongone te so akoteli obongango okufi o baartiste bazokufa ntango ozolona ozoyeba te ozolona esengeli osala nini obuka alekoma tambola boye songa boye artiste asala boye o bakeluka mutu ngani bakekutana mutu o balie mbongo azonga boye o boye basala te o basundoli mutu mais yo moko ntango ozolona babiloko na yo ozoyeba te ke ndenge ozolona matembele obuka ngai te. Pays prend dans son sein un homme. Yoka esengeli na barati na bango yoka iloba nzambe tango epe na nge telemi bartiste comédie baswa par na biso ndenge pe nzambe azwinga na bandeko mosusu basala bandeko yaliko basala nzambe baza ebele bamama omengo baosala nzambe lelo toza ebele lelo nzambe aponi biso alobi boluka moto moko baartiste na milie na bino boluka moto moko bochaye lokola sentinelle ayaya nazaleki nao naza mwana nga mpe na okufa tosambela te mpo tokufa te tosama ye biso azar eza te nzambe akosala nga mpe nazala nanga menise pasteur nakoza mpe pasteur cordonnier mais pourquoi ali biloko ebelebele nazwa mais nazwa ngo na domaine ya théâtre te théâtre toyekoli mpa bamikolo ntango na bandi théâtre esika nazoloba groupe le bon samaritain nalingi eza lokola groupe salo nosala groupe ya théâtre obwaka bato te na congo seke kolia te bandeko bayebi sili te et je me suis dit nakolandaka linie o ata passe nalandaka linie o nzambe akomisa nga alleluya nakoki mpe kozala ménisier yaya mais pourquoi nzambe alingai nazala na milie na bino bandeko nanga basi na mibali nzambe apambola bino oyo boye apambola mpe oyo baye te mpo bazwi contre ta nzambe akanisa yo kaka ndeko na ngai na ntina na yo écoutez bien aimé dans le Seigneur alobi soki likambo ye oyo botelemisi na milie na bino lokola sentinelle a sonné trompette okambikos a sonné trompette pasteur Ravi a sonné trompette trompette yango nazo sonné na miso na nzambe mpe na miso na yo artiste nazo organiser journée oyo eya na baretour ebele ezozelanga liwa mosusu eza lie na milie baartiste te eza na famille na bino bamoni osomi mwa motuka moko mama kulutu na bino tata mwasi alobi mwana ya marguerite akomi na mbongo akomi kosunga mama na ye bitumba euti na famille mais ekoya kokomoka artiste biso bato tokolela famille no bato baoyebana te bamonanaka mokolo batiaka bango penepe na cercueil mais mingi ezalaka famille artistique trompette nazosone nalobi liwa etelemi epe etelemi ata na famille na bino ata na milieu artistique ata na milieu oyo wapi makambo mabe conduite no mabe oyo osala monde atendebre esi bakangi barete ekomi ntango oyo osengi yokota na se esi bazwi kombono batie na liste ya bato bazokufa bamessage ebimi partout na iso oyebisa bino batangi bakombo ya bato baokufa nani andimaki apres ya fika ekozala Solange Mindondo soki liwe bangi Solange Mindondo te ekobangaka nga de la fois artiste na ye mwa nsima awa namoni na matanga ya mundweri Solange ya mouvement basimbai na papa na nga bazoyemba nzembo atosangana tolingana na ANTPC mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui azalaki mpe na baprojet lokola yo azalaki na baprojet lokola yo na fani na biboso na mona comédien akufi ezalaki ne matanga ebale mondial so tuninga avec beaucoup de respect place ezalaki nazalaki tellement mwana moke na bimanaki moyibi na famille mpona ke matanga nayebi place ezalaki te mpona yebeyaka bacommunauté nakendaka na loyenge mais nayebaki garde civile ezala bamikolo bayebi makambo garde civile ezala na matanga wana batongo otala ko biso tokwati toza mosika tomoni okoti na balabala oyo okoki kobimina na balabala oyo elandi na nsima parce que moye ozonga na meme nzela eza soko ozokwandisi cœur bible elobi soki mongongo nekwandisi yo te nga nazote kombo esilaka baoyo bazali bapiri ya mundoli lelo batika libota na ye toza artiste te na nzela na biso baartiste bacomédie oyo toza afono yamba kriste te kriste place azalaki te akimaki mbanga mataki yo mpe telema pusana koloba te nzambe ayoka bisika nyonso bien aimé eza na bato mpo babika basala mouvement bebla koso te kokende na yo te bakomona yo bien aimé eza so mpe ndeko nono yamba kriste te oza mpe na makambo na motema toza artiste te oza profite tamba kosepela baartiste comédien mokolo ezala ya bango me mpo yo trouve grâce yango na obondelo meme oza artiste merci ya nzambe apambola azala ezala te pa nzambe aplanifia makambo na ndenge nde oza noka aux environ a ozolanda nao onyokoma mingi osalaka changement eza te sala mbango nzambe alinga change oka lelo nzambe alinga yokelo mawa lelo change histoire na vi nao onyokola bacouple bato basi wana
balela bakota bonganga na bafamille bango ya kompagnie bango bakenda bamboka bakenda kotika vi na okuna projet ezali biso sisa. Congo TV, la meilleure chaîne web. Merci Naba internaute Nyoso Oyo Bolanda qui émission d'Angaï Miroir de Star. Les à la paradis aïe qui le long des canaloba qui na terrain à Bouddha. Naransi Bolandi vraiment Oyo pasteur de la foi à Lobeli Bisso. Nakalisi Bomoni artiste et comédien. Nenge baleka qui liboso pour na koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. En tout cas maloba mingi Oyo pasteur de la foi Lobi vraiment Ngai et tout Tingai et Lobeli nga pena ya mingi. Vraiment décolangue si kezo mieux katsandaku na Oyo qui de kolanga et tout a changé. Katina musala okomi ko salela mutu oyo kuti dans katia musala prière pour que mutu wana longwa yoti kala c'est pas bien. Na kani sibiso to sala ki awa vraiment toyoki pena maloba oyo musala nzambe mu dans nzambe yebi ko auti ko yebisa biso vraiment. Na sepeli mingi. Na sepeli vraiment na bandeli ko na sepeli pena mingi komona artiste et comédien vraiment baleki parce que tango yoki nzambe sonité o leki liboso pona koyamba Seigneur comme Seigneur et Sauveur donc et ça linga plus on a évité de comprendre ça linga bien parce que na satanda écoute na ngote comprenez tu na zo ka sentiment mona ya et ton na yoki na ye na yoki pe o yanga na zui par nanga pas solo bakata ka été nzamba solo za kana mayake mona na kana batute protection solo ezali yemoko mokeli na yo donc mokeli na lo la pe mokeli voilà vraiment ça linga plaisir nako clôturer émission langa boete. Aïe 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 les à la paradis qui n'a beauté ba kulmen na ba kuloromen na pesi bino ba merci et belé pena bo pesa kinga ton na bino ya kolandanga pe mimi ma ton de la femme légitime ma maman que j'aime beaucoup ba mboteno ya ngwana et puis José Kitoko Pembele, José Kitoko Pembele depuis France, Bambote de Angwana, Babi, Jomas Fasikita, Bambote la Bino Yangwana, et puis Edo Chamon à Luanda, à Paris, Bambote la Bino vraiment Yangwana. Et ça nous a plaisir encore. Merci beaucoup, merci du souci à Mengi. Tola n'a pas que Kuna Sebene Koki, Nake Kobina. Merci beaucoup, ciao. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer c'est notre devoir. Congo TV, faut s'abonner massivement na Congo TV.